Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien la famille. Bonjour, shalom des hommes de Dieu, shalom à tout le monde. Ningana, Ndekonanga, shalom. Voilà, Ndekonanga, c'est votre mamalek internationale, la danoise. En tout cas, Ningana Bisika Bozali, partagez la vidéo, likez, Ndekonanga. La Moussa conscience et kozala très bien kitoko makasi nandenge ya mukete bande konanga. Voilà. Toke ina lombango topesi matondo na bakimbangiste puis tolobi vraiment bobo to bondeko na bande kona biso église catholique to bosanité bazala ka bande kona biso basalam alaikum bande kona biso ba musulman et puis toute tendance confondue place bozali bambote na bino ebele. Ba bonne fête, tozaka en ambiance ya ba fête. Voilà, sans tarder, bande konanga likamna elbino ezali kambia paix à son âme de konabiso dakumuda bino moboyebi Christian oyo vraiment comme ki frère Christian oyo abongola ki motema na ye bande konanga mais ko bongola motema ye moko ka mutayebi soki abokongola ki yango vraiment nandenge esengeli ou bien abongola ki na ye motema mais bande konanga yi kozala camarade ya Satan, il faut toujours okeba. Yangwana bandeko lia kaka ndenge soso aliaka na muke ya mungongo na ye, mais soko lingi succès olingi gloire. Bandeko kei kokota na libula Satana obongoli motema bandeko eske oba l'air yo bongoli motema ezana ba processus oyo kolanda. Eske ndeko na biso dakumuda alandaki ba procédure wana nyonso. Kobala na mami wata. Kobala na Lucifer. Est-ce que asalaki divorce? Parce que azalaki na mwasi oyemoka lobi mwasi na linda zaki sirène. Ana bino bozobina linda. Mzo toke na ba piste to bina zaiko. Sisika yewana sisika paza la sirène. Ba kacha wana nyonso ba sirène. Bandi kona biso ba musicien bo aramite mama be ba musicien baza bandoki moko bande konanga toko bosa na tete pesa Jeff Ifonge ba joyeux Noël et puis to pesa vraiment bonne année 2025 vraiment et pambola lisusu ba révélation ya bien ba analyse ya bien et ya pona Jeff Ifonge afungola biso misu na ndinga osakana te makambo nyonso dakumuda bande koloba Jeff Ifonge déjà fungola biso tolinga koyoka ete metangu bazo kufa boye nde place to loba Jeff Ifonge azana raison to pesi pe mama Fatou na biso mama prophétesse apesa biso ba prophétie akafu to pesi pe en tout cas ba bonne année bande konanga to landaka pe to analysaka soki balobeli yo sala siko examination ya tala ndeko na biso dinga kufi wana mais ndenge ezana alobela mai kalambai ke mai kalambai azana bakisi bande konangai botika ko consommer banzembo mai kalambai bozo yoka te Jeff Ifonga loba bino mo bomona débat ebima ya mai kalambai na penyel mosai na nzaba ko mema mwasi na modèle wana te bomona ndenga mvuta penyel akome ko mona mutakale lokote nyuso c'est l'envoûtement de mai kalambai penyel alobi mai kalambai ba masuba na ndaku biloko tiosa boza omona ngo kaka peuple congolais a peuple moko naïf aza peuple moto yebite soki kolamusa conscience to banda ko tungula binongo sope ko melisa binongo ndenge na ba mai soto pe to lamusa bino conscience ndenge nini ya bola like video bozo like mabe soka ta ba fete yango na mama leki na binoti o like bande konanga partager mission lamusa conscience dakumuda bimisa babiloko ebele bande kona zo tchela bino ne quittez pas vous allez suivre ba vidéo babiloko dakumuda loba nde konanga ne quittez pas yoka ngona boke binyon se ko sunga yo donc nde kona biso Pierrot Boyebiye un grand journaliste a solo la pena dakumuda boya tant que camarade et loko ekabola bango ka parce que ya kima na ye akenda na ye asala na ye akima akenda asile. Alors dakumuda tikalaka alobi dakumuda linga kakutu koyoka banzema mai kalambai te nzoka balibom nyoso mai kalambai ezalaka préparé par Kofi Olomide
nani ayebisaka bino azaka ya lobaka ya solo ke Kofi azali grand nganga zobozi pe à son âme alobaka yango dakubunda pa ekoloba yango dakubunda bimisa ba vérité bandeko ba vérité mususu ba bimisa yango ka bongo bongo te dakubunda oza ko bimisa yango yango to senga pe na Jeff Ifonge sambela ka penza nzambe ya solo eloko ebikisaka Jeff Ifonge ne bomona ke wana asimbaka bakisi wana te soka asimbaka bakisi wana na ndenga devoilaka ndengo wana un jour bolga bomona ye pa sikombe mais lokola asimbaka ngo te tanga za ko dévoiler bango boye nzamba tsoseka loboko yeyo soko simbi bakisi otiki okeye pa ya nzambe eza na makambo ebele fo sala eza na biloko mso po fo restituer yango epa ya diabolo bandaka kolanda yo ako bandaka mususu yo tiki me okutani pe na mwasi ya mabe okutani na mobali ya mabe azokotsoka na ikom na masumu azomemona koswana satan tikaka te bajen satan baza partout donc soki kaka moindre ka distraction surtout so utaki epa na ye akokota nde bandeko na nga dakumuda abeli ba makolo kovimba makile ezo circuler lisu bien te makile ezo kita na makolo te makolo komika mai makile eza te barin ebebiye abeli maladi ni dakumuda abeli te abeli barin abeli diabète abeli tension abeli soki ni nango soki de dozo bino bata ba français boyebi yaya soki réticence bilo mobo ma ezokita te abeli bandeko na ngai mais loko to sepela nzambe azwa molimo na ye même batungisi nzoto mais lokola akangamaki na nzambe ayamba molimo na ye mais bakonseil oyo atiki bandeko na nga atikeli yango ka mai kalambai te atikeli yango mpe Moïse Mbiye akotikela yango mpe yo mtozo yoka ngai akotikela yango ye mpe ye kuna atiki bakonseil moko ya makasi bandeko na nga bino batu bovandaka butu na moi bolobela kaka Kofi Sindi yaya botala beta dame na bino très bien botala na bino batu bolandaka kokotaka kokende kochaka balaiki kokotaka kobundaka pona Kofi kobunda pona Fali botala même Seguin ndenga Kofi azalaki chef d'orchestre botala makambo ndenge ekomeli ye est-ce que ndenge batutaki ye wana pota wana onga nazomona na misu ya Seguin eza poto komema mutu na liwa te pota kana sa genou awa batu kutu bakufa kutu banyata bango likolo kutu ekatani me mutu wana aza na bomoi me ye kaka katani ata kutu musisa ngo ekatanaki ne o musisa ekatani yaya bakangaka yango batongaka yango mais lokola azalaki déjà sacrifié déjà bande ko bomona bakisi ndenge ezomema bato bozomona bino moko donc balobaki yango na année baprophète balobaki ke nzambe akofrappe na suka ya fin de l'année tito okomana akofrappe penza makasi nzambe ayokela biso mawa atala biso bato wana bana tozana bakoko tozana posa tozana na bango nzambe yokela biso mawa pesa biso longue vie te donc pesa biso vie yaya tia j'aime na yo soko like mission au partager au reçoit longue vie parce que ko sunga batu ebele soko garder ngo pona yo etali yo na sina yebisi bino ko émission eza prophétique émission eza pene émission ya bonzambe partager yango soko partager yango te yoki kaka yo wana kaka ko finga etali yo oyo ko yela yo etali yo soko lingo finga kokomate finga na yo moko bande konanga bo partager Kofi azali grand nganga alingi kaka sala batu mabe azokota ti na ba musicien mokili yango na pa lobaki soki mai kalamba ya koti lola ngai na okota lola oyo nazasira rovanda même na VIP ya nzambe bozomona tala ba sacrifice fils mai kalamba ya salaki na concert na ye na stade ndenge batu ba mwanganaki batu ba kufi kaka boy bande konanga bolanda dakumuda na bokebi nyonso na otikela bino sko ba video na ye oyo ya liboso nazotiela bino oyo ya Piero ndenga solo laki na ye
Ya mibale bokomona ye moko ndenge azoyebisa bino ke Kofi abengi ye alobi yo tiki mokili okei wapi. Ata soko koyembela Nzambe tala mai kalamba ndenge azosala succès yaka oyembelaka Nzambe oyaka na balbum noka awa alobi etikala kimuke amoni souffrance bandeko po soko tiki monde wana ai okozwa souffrance okozwa pauvreté okozwa ba maladie ekopose soza na motema mokolobi na nyoka mapwani nazonga nanga kaka surtout soki maître na azobenga yo ba fabrika sinyonso ba maître spirituel na bango kakune pa Kofi alingaka zonga mais Nzambe asonga ki akoka azonga kite alors ndeko nanga like vidéo bolanda ba vidéo nyonso na otiela bino na bokebi nyonso en tout cas tozokuta na bakala mingi te je suis avec vous bino moka boyebi live together peza wana ndeko nanga même ozala bakona ba fête mais kanisa ke solitude eza mabe soko lingo luka mobali na yo yaya ovandi na Europe ovandi na Amérique du Nord ovandi na Canada na Australie yaka na site de rencontre ya live together na 0044 74 74 38 03 16 23 donc 0044 74 38 03 16 23 la danoise et puis ton solo la tacos. Voilà, bozala bien, en tout cas merci. Nabino nyon surtout, botika la malamu, vraiment bolanda ba vidéo. Landa vidéo na boke binyonso, na oche la bino sikoyo, zwa tirer les sons, tokuta na ba commentaire. Bongo te, vraiment merci hein. Allez, twende na ba vidéo. Ses propres chansons quand il était encore à Dakumuda Newman. Natchenze Mwana, Linda, Linda, Linda dans la voiture. Dakumuda se fâche dans la voiture. C'est important ce que je vais dire pour montrer un peu l'autre facette à Makamuna. Alors, Nzembo Beta, Linda, Linda, Dakumuda se fâche, il me dit, tu arrêtes la chanson ou tu me fais descendre. Alors moi, c'était vraiment pour l'embêter. Hein. J'étais au volant, c'était vraiment pour l'embêter. Alors, j'ai dit à Dakumuda, j'ai dit, alors c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, tu ne sais pas les sacrifices que j'ai faits, Linda ici c'est une sirène, tout ça, tout ça, tout ça. Et il était vraiment dans tous ces états, mais moi je voulais l'embêter. Alors j'ai dû couper la chanson, puisque Dakumuda me disait tout le temps que tu chantes bien. Il m'a toujours embêté, il me dit un jour, il faut tout ça à nos clips, tout ça à nos clips. Oui, bien, moi j'ai rigolé. Alors j'ai commencé à chanter cette chanson, je me rappelle. Nayebi yozali nkolo elike ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oyesalaka ngai pasi na motema na nga nekulu. Ça doit être une chanson de Mike Alamwe. Umemaki yesu mwana nzambe. Alors moi je me dis bon nakangi nzembo ya mokili mais je l'ai encore vu un peu plus fâché. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette anecdote. Et je lui pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce garçon, ça c'est Dakumuda qui dit, Mike Alambai, il me dit, ce garçon, je l'ai laissé là d'où je viens. J'ai dit à Botika Blokwana. Il me dit, Pero, je te dis, ce garçon, Mike, je l'ai laissé d'où je viens. C'est là qu'il va me raconter une histoire. Il me dit, écoute, au moni biso tunde tozalakawa na ba monde d'un soir mystique. Grand maître na biso et amuta mon fleuri. Il voulait pas citer quand il parlait de Kofi Olomide, il citait pas son nom. Bato bo fréquenta. Je vous raconte une anecdote pour lui rendre hommage. C'est vraiment pas pour faire mal, mais c'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Alors il me dit Mukolo Nzembo garçon oyo Mike. Natiki na monde où on a outi. J'ai dit, attends, Dakumuda, moi je suis fan de Mike Alamba et pour moi, j'ai chanté la chanson de Dieu pour faire plaisir à Dakumuda. Alors il va me dire, au moins il biso tourné tozala awa na monde na mystique. Vieux na mon fléri à l'équipe biso tout na ban niveau. Ngai na giso na ina sala makambu, na ginara mon fléri to préparer ba concert, sur album linge bima, vieux na ndoko tsara balabo. Il me dit, le vieux m'a appelé pas plus tard que la semaine passée. Ça sort de la bouche de Dakumuda. J'en parle vraiment pour moi, je voudrais faire ce témoignage-là.
Il dit, viens à mon frère Bengaïnga pour se moquer de moi. Ah, yo tiki makambu, yo tiki makambu. Okokeno okokeno nga mwana moya ka to préparer ma solo. Nga dem se na bino, nga na za muto solo. Et puis il me dit, pour se moquer de moi, il me dit, j'ai un appel sur muto moro. Il dit, Péro, il me passe le téléphone. J'ai dit, allô? Oui, la personne répond, oui, allô? Il me dit, c'est qui? Alors, Dakumuda me dit que c'était Mike Kalambay. Il avait un album ou un concert. Il est allé préparer ça selon Dakumuda dans les laboratoires là-bas chez Koffi Olomide. Moi, je vous raconte une anecdote pour rendre hommage à Dakumuda qui était un ami à un moment donné. Alors il me dit, Péro, le gars, il me passe le téléphone, c'est Mike Kalambay qui prend le téléphone. Allô, non, frère Mike. Alors, moi je sais, ça c'est Dakumuda qui me dit, moi je sais. Alors je dis à Mike, ah ok c'est bon, naïb c'est zong c'est la moutoir. A zong c'est lui moutoir mon frère téléphone moutoir mon frère comme ça nga lobi omoni. Yoko daye kakaboy. Oko daye kakaboy. Tala Mike Aza va te préparer ne soke lo konaye soke lo ne. Alors c'est comme ça que lorsque moi j'ai commencé à chanter la chanson de Mike Kalambay, ça l'a énervé et il m'a dit, trouve autre chose. Alors moi j'ai rigolé, j'ai dit, Natia Linda Oboy, Natia Mike Kalambay Oboy. Il me dit non, Mike Kalambay, et je l'ai laissé d'où je viens. Ça sort de la bouche de Dakumuda. Tu dois préparer le concert à Grand Hôtel. Petit Langaï Mike Kalambay, Souka. Comment pasteur? N'a pas un petit Langaï. Tant que cela, tu sois dépassé. Les moments là, Maïni, et à dire que pasteur, il y a un gars qui est Mike Kofi, tout solama solo tout. Tout cela, Maramutu, Adamutu Kaka. Est-ce que moi je savais qu'ils étaient là? Quand Bengaï, a Bengaï, il y a un rolobango. A Bengaï, Pescaï. Zana Pessoy, n'a pas au Solanaï. A Pessangaï, au Solanaï. Ah, j'étais choqué. A Kamote Soyna avec les solos. J'étais choqué à mon. Et les zongi sangaï, et zongi sangaï. La pengote. Non, la pengote. Mike Kalambay. Azo préparé concert à Mike Kalambay. Un grand hôtel. Donc, il n'y a pas dans la podium. Non. Seras-tu ton éternité? Il y a les mots éternels. Après cette vie, il y a une vie. Après cette vie, il y a une vie. Mais il y a une vie éternelle après cette vie. Mais tu vas passer ta vie éternelle dans la souffrance éternelle ou dans la joie éternelle. C'est ça le problème. Donc si c'est l'enfer, c'est la souffrance éternelle. Donc une souffrance, on dit le mot éternel. Mon cher, il ne faut pas tous à la maëlété. On dit la souffrance éternelle. Donc la vie, la joie éternelle. Donc moment où vous allez en éternité. Nous devons faire attention à ces mots-là. Toi qui es en train de me suivre maintenant, où passeras-tu ton éternité? Et demain se prépare aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut préparer le but parce qu'il y a des choses qui te rencontrent dans ta vie. Et les deux choses, il a raté. Soit c'est la mort qui va arriver avant dans ta vie, parce que tu vois les gens en train de mourir. Soit c'est l'enlèvement qui va arriver dans ta vie. Mais les deux ne préviennent jamais. Mais cela te trouvera dans quelle situation, dans quel état, bien-aimé. Ce qui est c'est l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance éternelle. Cela veut dire que au bassin, il y a étant des faits. Monte à 100 degrés et qu'aussi la kate. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça avec moi? Prends même une bougie, allume la bougie. Zoa bougie tiens on a le boko no awa. Champion na le boko no zope là. Oyoka moto na bougie kaka bougie. Imaginez ce que owana, y enfer. Au sango eza éternel. Et quand on a après 100 ans et quand on a après 200 ans et ko katana kate eza la souffrance éternelle. Mais si la joie, ils appellent la joie éternelle et qu'aussi la kate. Maintenant, il faut faire les choix. Non, moi j'ai fait les choix. On va peine à entourer la vie en monde. Alors maintenant là, papa et maman, ils ont volonté, papa et maman, te pongent na mukili. Ils ont volonté en Zambie. Donc ceux qui sont chrétiens, ils ont papa ou maman au thé. Donc ils ont pas papa ou maman na kuna. Parce qu'avant on Zambie, ils ont déjà. Avec une routine, un jour, la date était le 5 mars à Robotama. Vous comprenez? Deuxième, par hasard. Il n'y a pas de hasard avec ça. Au bout de l'envoûtement, envoûtement, le ma vie.
Oko condamner Batu, oko condamner Batu kaka, mais les gens quand ils sont envoûtés, tant que comme envoûté, à la posséder, maïele na yebo moto, ilongwe. Esprit oyosiko et la tiende comme tambusaye. Mon frère Togo Bimawa, na kene grand hôtel. Babem na kinkole au mati kinkole ok. Mais yo bi nanda otiki malobaka na grand hôtel. Mon mati mutuka kinkole. Mutaza envoûté. Oti ala ko koma na destination wanati. À Tabosali 100 à l'heure, 120 à l'heure, au recommandé. Pourquoi? Parce que au juge direction sous esprit oyo latio nde ekokoma ko tambusayo. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, mais pour sauver les âmes. C'est pourquoi évangile, il y a Christ, évangile, il y a amour, évangile, il y a bolingo. Maintenant, bon de la pona biso, tant bazo tarana na télévision bazo ati, garçon ati, bogar boui non, ya kufa boiti, baba sambe la pona nga. Mais nous avons un témoignage. Les gens qui priaient pour moi, non, il est intelligent ce monsieur, il est ceci, non. À quoi finir d'en faire? Les gens priaient pour moi. S'il vous plaît, Pasteur Christian, donc pour toi, aux autres traités directement, musicien profond, diable, parce que les avimons, il y a bien des avimons diaboliques, il y a kindo kinakati, c'est tous ensemble, jibem piana, kofi olomide, Félix, fali, ferré, héritier, fabrigas, bangoto, dépli, diabolo. Le plus grand danger dans la vie de l'homme, c'est tromper sa conscience. Tu vois, quand tu commences à tromper ta conscience aux associés, c'est ce que nous faisions. Des fois, moi, j'ai passé à la télévision. Oh, d'accord, nous avons danger. Mais nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes. Mais toi, on allait dans le public pour faire plaisir aux gens. Nous avons savons que ça va, même quand ça n'allait pas. Mais quel est un point de spiritualité? Quel est un point sur le plan social? Les artistes et musiciens aujourd'hui, non, ils ne vivent pas de leur métier. Combien de décennies? Ils vivent un métier là-bas. Bakorote ka disque parce que moto azosala musane fois te ka disque mais bakorote ka disque mais ils font quoi? Ils s'accrochent toujours. Ils s'accrochent, mais tant on les à la télévision, il fait voir aux gens que ça va, tout va bien, n'a qu'un sur le plan social et non spirituel. C'est pour dire qu'on a trompé conscience dans mais tant on a zoomé que vie on a ça ne va pas, mais ça ne va pas. Tu vois, ça ne va pas. Alors ceux qui n'ont zongi la marmolo sur le plan spirituel, avant le côté spirituel, les comportements, comportement biso ko affiché en rapport avec la Bible. Nasi na loba boy, ngana ko loba na loba makamba kisi nanga onga na lokota. Na loba makamba ndako ngana na lokota. Na beta masolo na banake na babene, aussi ba kisi kuna, baba Congo, bani tout ça, tu vois. Na loba makambo ngana sala. Na tiko tanga koma kisi ya mutu mokote, mais na lobi ke yozo la nanga, frère nanga. Ouais, musicien, leader. Hein? Ce qui m'a remonté ça là, aux hommes qui ont adoration, parce que l'adoration, c'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu se glorifie. Si Dieu ne se glorifie pas, na bon moï na yo, na ba acte na yo, na bizaleli na yo, arrête. Si Dieu ne se glorifie, arrête, parce que ton chemin ne sera rien d'autre que l'enfer. Mais ce que vous avez dit, il y a musique, bien, continuez. Est-ce que vous comprenez? Na lobby bon nga na ebité. Mais lobby ka etambo na biso sali na biso zaki ya mabe. Ya mabe makasi. Ya bakisi, ya kindumba, ya makaya, ya pimbo, ya banini tout ça. Tu vois, il y a le kuta et tout ça. Vous comprenez? Vous avez moi si nandaku, vous avez moi si vous êtes marié, mais vous avez makango libanda. Est-ce que c'est ça l'amour du prochain? Parce que l'amour du prochain se résume en ceci: ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi, qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Et ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi dans Moninga. Est-ce que toi tu voudrais que ta femme puisse te tromper? Toi musicien qui est en train de me suivre, toi artiste, musicien, star, leader, tu voudrais que ta femme puisse coucher avec un autre homme? Est-ce que tu le voudras? Non. Mais pourquoi toi tu le fais? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est cela le premier et le plus grand commandement. Bien aimé, mon frère, de Genèse à Apocalypse, le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu s'est glorifié. Les gens ont réduit l'adoration d'un niveau à chanter. Il y a chant. Tu vois, chanter c'est une expression d'adoration. Prier c'est une expression d'adoration. Aller à l'église c'est une expression d'adoration. Faire de bonnes choses c'est une expression d'adoration. C'est une expression d'adoration.
koyiba mbongo l'état te c'est une eloko wana nazalaka PD ou nazalaka PD spirituellement ou mais physiquement comme ça nazalaki PDT. Oh là là. Obiselo mo zanzam datino obisango. Parce que tout na question wana te. Malheureusement tout na question wana. Ngabona mi mona na linga ka o ba ba PDT. Na miso na ngai. La présence na ngai. Na ngaba PDT. Eza ba dans 16 dans so yana ba kamara wa PDT na linga ki bangote. Nzoka spirituellement parlant. Ya on na te yango pe batu. Que physiquement au cause de mais spirituellement aux amusus. Spirituellement parlant, ça qui PD. Oh. Ce que vous bandé. Naïbi, naïbi, bango tona comme ça na nzambe. Oh. Tu vas utiliser yo na butu. Nazo bisayo tona comme ça na nzambe na lali na mo batazo coopérenga. Oh. Na mo mibali mo mbali ngala mbeto ay coopérer na asima coopérenga. Oh. Boni bo yo na bengani. Donc la bengani. Nage adushi na sokola boy. Nage sokola a mo mbala kwa kotelinga. Et ça do mabete ba teinture ba moto zaki na kozonga la banini tout ça lokwa mwasi ndenge. Na comprendre que tant na lamuki na sumona mibali bala na comprendre après munzama zo ça voilà ce que tu étais. OK. Nzamba la tala oyo zaraki. Mais yo ofa na mwasi libala ndenge yango za divorcer. Mais yebisa ofa ndenge na mwasi libala ofa ndenge. Papa yo la okaka créer histoire. Oh, na mwasi wana ya mami wata ya nini au créer histoire. Obima pena mami wata. Au créer histoire. Donc au obima pena mami wata solo. Au créer histoire azaki parmi la force nangai oyo na ba sala succès. La sirène des eaux. Oh. Mais et comment est mon oui o nzambe abenga ngai na kisumbe na besoin na bangote etilelo ba menace ngai ba menace ko si boyo zora bango ba menace ngai pona te bazonga ngai puke bas banasa na bango puke baboma ngai na kinena na bango ba réclamation yo ba réclamation biso zo na biso kana ndako nganga kaka ola wana zaika na kisasa tu na ba intérêt wana Kinshasa ndako nganga kaka po yo poza okenda mingi ba braza ba neti we ndako nganga wana zo rango na Kinshasa na ebisio my god nzambe alobi Christian na bengaye Christian na ponaka ye avant que aya de mon maman na ye ninga psaka Jérémie avant que je te fonde dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu sois de ces entrailles, je t'avais établi et consacré. Vous comprenez? Ngara Moutonzamba a consacré avant l'abîme. Avant l'abîme. Il y a un monde qui est à un niveau moro, na comme un qui manque au boyango. Ok. Mais sans qu'il n'y ait pas pourquoi on a boyango. Mais si on limite ça pour une indiscrétion. Nga mutu mo ba ebisa nga biba elaka moi si ba serimo bo voyagera mboka moko. Moi sangwa ki na mbongo ebele. Ba pesu ye ndenge zala bino ba binse bolingaka moi mutu mo azosola boye oboya ye moi sango azaka pena mwana mokonzi aka pena na mbongo pa za okabelo mingi yo za olingaka ba danseuse ayi singa bi meta mutu no ba loka etondegeni alingika ba danseuse banini na option vérité et na Brazzaville nam sana nzambe ni souvent na ba vérité et na Brazzaville na Brazza bayilenga ndenge bayilenga basi ndenge na ba